peut-être que maman c'est comprendre le français en côté. Préférence nanga ezake place au balingi ngate na okiete. Mais maman moi c'est aujourd'hui division oyo et comment régner entre vous les comédiens heureusement aussi et bimi pena de pas maman que moi ma préférence on est ah oui préférence ezali dans le sens que neti vraiment ba 2 ans ngoyo na koma na ba préférence makasi. Ma préférence na makasi parce que na mokili so za ba discipline té et ya moi ndenge na koma pena ba préférence c'est-à-dire kuna penza na okendete onyostu ah ok c'est ebele babi bazoya déjà baozwa na ba hotel boya bazoya de bazoya ba hotel bazaroya pona mama mosika te na linga mara na sentir on attend affiche bimi na comprendre que na za aimé en fait na méritaka so eza pona kolinga mingi nde na rata ba film te ok so eza pona sentiment nde na rata raté très bien so eza la kapona peut-être outa simba nde na rata ba film te côté Belvère dans ba sentiment te côté musala na ndenge nga selonga na mona ga yeso eza musala ke no awa ya moskité a ezo singa to chai tel awa chai mais yango te longola e bolingo ya yena ya moski basi nde mutu ba matsa théâtre très bien ah oui la plupart eza basi mais lobby bino bato bozana na kanwa na alors eza moko ya imposition. Oh lobby peut-être bazako tia moi si fois na sima mobile mais lelo mo moi c'est leki liboso mais le respect na bino maman et ça peut respect aux ko imposer yango. Le bonheur est plus grand lorsqu'on donne plutôt que de recevoir. L'orphelinat Vida, paradis des orphelins, entre chez vous, toujours dans les cadres de Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Alors si nous sommes là avec mes soeurs, mes enfants, mes chéris, juste pour nous rappeler le message oh yo pesami na biso que tozongela osungaba na biso. Les orphelins ont besoin de nous. Alors lelo soki na yezaka jusqu'au rappeler na biso que orphelinat Vida ezali toujours coexister, bana baza toujours na besoin na biso. Sur ya kaka si nous sommes mandatés par notre Dieu. Alors voilà le temps nous est donné et au même la nos message au pe ya kolobete tozongela premier amour na biso ya ko soutenir. Bana na po lelo balia, bana lo po lelo batanga. Bana na po balala na place ya bien et yosenga kali songi na yo nanga. C'est pourquoi nous avons besoin de votre aide financière tant qu'autre pour soutenir ces enfants et leur apporter de la joie. Même le plus petit geste de votre part seront très appréciés et suffisants pour atteindre notre objectif. Awa tozali na orphelinat Vida Jardin d'Eden. Esika oyo to encadrer bana na biso, bana na bino. Soki toyaka mingi pa na bino, ezaka mingi pona lisungi ya bana. Awa tozali difficulté ya mai. Boye debiso wa citerne na mai poto gardaka mai. Bana bazangi bambetu ya kolalela na ba matela. Biloko ya kolia boyebi keno bana baliaka chaque jour lokola bato nyonso. Bilamba kolata bakisi boyebi pe bana bakendaka classe. En tout cas botika biso te bosunga biso. Nous devons vraiment soutenir nos enfants. C'est nous qui sommes leurs parents maintenant. Pour l'amour de Jésus-Christ, venez en aide, venez soutenir ces enfants, ne fût-ce qu'avec $1, $2, $3, $5, ça va changer la vie de ces enfants. C'est lui qui a pitié du pauvre, prête à l'Éternel. So please donate today. Through your donation, no matter how big or small, can make a difference in these children's lives. Appel pour soutenir, appel pour faire un don pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pour ce, papa, maman, grands frères et grandes sœurs, vos dons permettront à ces enfants de survivre. Alors soyez généreux envers eux, car ils n'ont pas décidé de leur sort. Pour toute question ou demande d'information, n'hésitez pas à nous écrire et faire parvenir vos dons. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Top Media Télévision, les amoureux de cette émission de cours de bonne conduite, soyez le bienvenu. Je vous avais promis qu'aujourd'hui je serai avec maman Moseka. Maman Moseka, bisona palette ma bibiche. En tout cas, lelo ndeza lelo. Cette émission, ça va choquer beaucoup de personnes. Serrez vos ceintures parce que tout le monde. Alors, c'est de trouver une émission Oyo. L'objectif est Kozala.
former, informer et puis divertir bino. L'objectif ezali ya kopesa bino les informations sur le travail o ba mama o bazoko sala na musala ba mama o bazoko kendo sala na mboka ya Belgique kuna en tout cas bandeko balandi bon non pas mboka Belgique na mboka ya France spectacle ya munene ezoko sala makuna na France mokolo ya le 20 juillet porte et kofongoma à partir ya 18h. Alors bopé ça temps na émission parce que na kati ya émission oyo nous allons ensemble avec équipe oyo et accompagné à Kabiso na équipe oyo Top Media Télévision tokola sabino makambo nini ndenge nini o biso ndenge nini biso tokosa la promotion wana na oyo etali ba mama na biso bazokoya mama Moseka sera là ba Naomi Lufankena bakozala wana ba Marina la bakozala wana Congolais, Congolaise, communauté congolaise, nyonso au Bolinga théâtre, bande konabino bazozala na France wana le 20. Alors le 20 biso nyonso tozala kuna et koza quelque chose de bien. Maman Moseka er azofanda awa akoya kopesa biso ba détail ya makambo nyonso ndenge nini ezo kolekela kuna. Ba question nyonso bo pozaki, makambo nyonso bolobaki awa no tourner ba question. En tout cas ba bordir et Kobukana awa. Voilà. Mais il y a une pensée, il y a d'une grande dame au nom de Bellevue qu'on dit Natania Ngolelo. Je ne sais pas pourquoi Madame Bellevue a sali pensée au non c'est un réalisateur ceux qui va coacher la ngango alobinin. Si l'espoir est perdu, on est impuissant face à la vie. Si l'espoir est perdu, on est impuissant face à la vie. Madame Bellevue aligna lobani. Nalandela makamune de près yango bazo yebsanga ke na commissariat privé. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Lorsque l'espoir est perdu, on est impuissant face à la vie. Ah oui, elle a raison. Je ne vais pas détailler ça ici. Je ferai une émission pour vous détailler Nyonsorana. Voilà. Voilà, c'est comme ça que j'étais en train de parler avant de dédicacer ma maman Nanga, mais juste après la pensée de maman Bellevue, il y a quelque chose au Ezoko Fongwama. Déjà, pour na vacances au na Kinshasa, kermesse oyo babaluba babe kermesse monene, kermesse monene ya kitoko. Bilengi à Dallas. C'est-à-dire bilengi à Dallas. Boyebi histoire il y a Dallas non, namboka ya bapa ya kuna na États-Unis. Siko Dallas na terrain kamina na yolo. Dallas na terrain kamina na yolo. Donc espace à monene donc ezawana boya batante et zote kamape. Ouais, et zote kama donc jusque là ceux qui yozan na besoin ya quoi moko boya bien, o mela, o lia, o à l'aise. Au fan de lokola ozana Dallas mais oza na Congo kermesse bilengi ya Dallas na terrain kamina na yolo ezawana en tout cas ce que bengi na ba numéro wana on va vous donner ba numéro ya ba responsable ou soit yomoko kititi na yolo na terrain kamina wana okozwa ba renseignement okoza mobimba. Alors un grand merci à maman Bijon Ketani, un grand merci à maman Zozo, un grand merci à maman Deborah Lubanda, un grand merci à mon amour de sœur Katez, un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, un grand merci à maman Émilie Setimaïnga, un grand merci à maman Nangaï, maman Diasonama, maman Marie Tabora, Berthe Kondembonga propre, maman Nathalie Nana Mosibou, un grand merci à Madeleine Aketa, vous êtes tellement ébélé, Bobolinga Tadingalapa. Mais ici, à part ça, il y a encore un secret. Le secret est ali balai de beauté au maman Nabiso Asalaka. Maman Nabiso Nakombo ya Moseka Asalaka. Azali naba mafuta pour nabanduta. Azali na kisi voire même pour na hémorroïde. Eza la papa, maman. En tout cas, na émission oyo bozwa ba détail makambo ebele. Alors prenez le temps de suivre cette émission et bino bozala dessus. Tozo wana mombango na Bellevue Télévision, tozo extra filmé. Puis on se retrouve tout justement après. Suivons ça. Voilà longtemps ce qui fit notre triste sort. Oh, il y a l'opération. Il y a l'opération. Il y a combien?
Bozo 50. Bokabola 50-50. Oh, Koulon, et qu'on devient des clochards pour une bêtise d'un soir. Voilà notre histoire. S'il vous plaît, madame, je suis un monsieur sérieux. Depuis Boye, Bangati, le lot n'a créé pour famille, n'a pas de problème. Alors que Lukate, où il y a au salamit sur le mot de Fikotenga. Même Bible résolu par la terre, tout nous tout ouvert, mais. Voilà la Bible, elle le vivant. Oui, je te fondis dans le candidat de ton 15. Dernier. 15. Oh. Quand vous avez un bon bébé, la maladie est petite. Oh, atali kambo tosala bato mpasi yo solo mpasi nalobi ke bato baza mbongo balingaka bamaladi oyo ya makasi po babi ke baza babongo na bango ekobikisa bango Serge vanda na étoile mwasi na yo Navanda na ye. Oui. O motema mabe nini omona? Je vous rappelle que papa nanga okufa te oyo biso papa okufa te yo nzambe ebomini mosala nzambe bolingo moma mutu aza na bomoi bakotelo apa vie komona na hotel bakotelo omona siko bakote ba bongo masasi bakote ba boma ya telinga de bino maboko boma na pona mbongo kasi sanso ye sanso ye pesa ye o pesa ye Bible lebi na Luc 8 43 Luc chapitre 8 verset 43 moi je suis 12 ans et otanga makila c'est que maladie ou ezaki maladie incurable oh zolo bani o oncle na wa futelo ba classe non yeti obeta tango ya classe ni ya malunga onga atanga nani bana ta mama kufa tuko soki yo utikala oza soki mama ledi soki pozali mama kulut tuko so sundu la bando tes avenirs de tes enfants tu seras où tellement non moto 1 2 3 et bagaillard zéro tellement tout nous vie non si yo so te mai tu melete ngai bio twa time hotel na oli ambongo mbana ya baba lia kutambula to utabudine tala mabele bini mona ya pa na bino ba pekisa ya sole ke na mwana muke mama una protéger kai mwana muke asina numero kaka kuna rate Oh Maria, Vala shango ya o, Inga Susana, Oya Kobina Rumba, cha cha cha. Bon, voilà. Bande Kobalandi Top Media, je vous avais dit non que je serai avec maman Moseka, en tout cas maman Bibiche, Tozana Ye Awa, Bande Kobalandi à l'école de bonne conduite, Teza Momesano, Boli Misanga. Nos téléphones, on a vibré et nous déranger. Donc, une façon de vous dire que je suis déjà bel et bien chez maman Moseka avec notre maman. Tout le monde sur la moi, maman solo et belé, maman baké sango, maman ba travailler mingi, maman oyo ba pesi mingi na culture ya Congo. Est-ce que culture ya Congo pe ezope sabango ba biloko bango ba bazanango besoin. Maman Moseka azali na ngai, maman Moseka mbote. Mbote ya tata. Bonne santé. Nangolo nzamba zo bomba. Nzamba zo songa. Mais ma Moseka, vous savez la dernière fois que j'étais ici ndako zaki boité nzamba zo songa pena ndenga solo. En tout cas, il y a moi na vanité. Mon sentiment lili na c'est betati na minu na ko gu ya solo. C'est ça. Voilà maman. Bonika se santé à Moussala sur le plan professionnel. En tout cas, certains Moussala qui est nzamba olinga. To forcer te. Nzamba olinga. So kalinge qui na vitesse. So nzamba linge qui na ralentir. So linge qui na dodani. Ara nzambi. Très bien. Mais aujourd'hui maman, c'est quand tu dis ndenge nzambe a zo kolinga, mais souvent chez vous ndeti ce qui compte beaucoup, ce sont des prestations au Burkina qu'on jouait lorsque bande konabino ba benga kabino ndetinde to mona ka maman Bellevue ba maman Dinana ba maman na biso misusu na ba papa misusu mais mikolo pena ndeti na monyo pena do sur la scène te naza biloko na epa Dinana na tonaki epa Bellevue je crois ozo le kao pe naza film na biso wasika oui OK namoni na présentation il y a bactério aux anakati. Le secret c'est quoi maman Moseka parce que bozo ko maintenir hein secret zaka ke aux aneloko eza ya you
Oh, déjà, tu as batali pour monde qui est eza mosika. Non, ko copier te. Très bien. Parce que si on copier mon muso fouté. Mais si c'est loko eza ya yo, ato lali ba bengi yo. Au salon kabi. Ah oui. Net so comprendre. Ouais. Ko copier gati. Ato luka oyiba mayela muninga mezala na kiboyo nga na benga. Aya wonde sala. Est-ce que maman c'est aussi lelo bozaka fier dans mon sala théâtre au bino bosalaka na mboka Kinshasa? Ah oui, toza fier nango, toza vraiment fier nango. Parce que dans la musala moi ndamba ba porte de to bek to lobara. Il faut moi ma facilité. Très bien. Parce que ba monde a pêché valeur à musala ou artiste mboka voilà. En tout cas nazara fier nango malgré et pesa ka pena ndenge et pesa ka na ba mboka mususu te. Mais toza rondine pesa nango. Très bien. Lelo yo par rapport à l'obina lelo, moi ça va. Très bien. Mais maman, Moseka, le théâtre congolais aujourd'hui, beau servir paix culture mingi. Est-ce que ça, oui, est-ce que ça vous arrive aussi des fois ceux qui sont na porte ya mosalo bino bo salaka batanda puis le boko na bango vers bino pour vous accompagner? Oui, des fois. Ça là. Voilà, merci. Tu vas continuer à bouillir maman c'est en tout cas vous serrez ba sentir na bino parce que de l'autre côté babi vous serrez ba sentir moni atoni décollage. Ouais, pour to linga penato sur la mingi na maman c'est. Très bien. Maman Boza parmi ba icône ya théâtre maman Moseka. Aujourd'hui en quoi maman Moseka a koki kozala utile pour la culture après oignon so yosali? En tout cas, la question des amants, qu'est-ce que tu as dit? Naza est-il quand on a quatre moussalangouti? Oh, je suis pour nous naza est-il na nina qui maçonnerie? Hein? Pour naza champatier. Naza art des ana katinanga. Ya onga na opesa, ya ona contribuer. Donc c'est ça. Aux ala kapé fier nango. Oui, naza fier nango. Tant ba obenga nga Mama Moseka. Parce que nga komba Mama Moseka yo, je crois, ba pesa ngo pona kimungala. OK. Mais eza na icône moko. Nazo pesa yesusu. Bambote belé ba maman abiso akala ba maman Moseka ba jouaka ba théâtre ya ba série ya ba papa mabokenga liema bazalaka ba papa basa ba kombo na bosani ba jour na lundi Nandi vidéo moko na moni mama wana tout ça qui nga plaisir mama Moseka ya kala aza siko tanga omona ke mwana na moko boy azwa kombo ngo pe ya Moseka asa pe musango bien. Donc merci bravo na ba icône na biso grâce na bango nde tozwa posa kosa mosalo. Est-ce que bino lobby pe bana mike ba ko zwa pe posa kosa mosala e pa na bino ndenge bino bo hérité ya ba maman ozo bois qui la ba fleur? Ah oui baza ebele ngana zala partout na lekaka ebele monaka Mama Moseka tala ndoina aju alobaka loko ajuaka loko la yo dona kutana na bango ebele peut-être na ba bimi sur scène te mena police bazali lelo avec génération YouTube bozo ko perdre ba pédale Mama Moseka neti na ndenge nini parce que lokolo ezaka na pédale neti ko perdre on a des fois vous êtes à côté à plaque bozo bungisa ba objectif na bino ndeti théâtre eza sous na place teke ba analyse na ba plateau biso to yebeli bino ba comédien to yebeli bino ba cinéaste ba maman na biso ba porta biso ebele na banda comme beaucoup plus ndeti bon c'est lancé plus na ba analyse que na mosala na bino bon mon peut-être quelque part bozo ko lokolo pena zo longwa na pédale na yebi bato baza ba analyse te peut-être ba combiner ngo ba biso ba oto aka na kata pédale lokolo ya pe na pédale mais rien n'empêche les loko mona Mama Moseka pa sala album moko boye abimi chantre. Pour na TikTok non mon mikolo ozobi na moi trop. En fait na TikTok na sala ka ba promotion ba nzembo ka ya ba ba préparatif ou bien ndeni ou bien ezaka déjà moi tu as regardé biba déjà avant makambo ya. Bon peut-être to éviter mais TikTok nanga mingi ba mona Mama Bibiche Mama Moseka te ba mona mingi Mama Bibiche kande na zaboye na binami ba nzembo nzambe ta musu na bini na ba nzembo mboka nanga kimbunza parce que ngana mbunza 100% vraiment. Très bien. Voilà. Merci beaucoup mesdames et messieurs, nous sommes en train de continuer avec Maman
Moseka parce que makambu ya oloba eza ebele lelo to luka kosola o etali mosala ya maman Moseka mais je veux kozo ngana moi si ma dernièrement nazalaki a maman Moseka olaka ki bisote chaîne ezo zongela ko fonctionner ba film ezo zongela kokota cette fois-ci régulièrement mais je constate que depuis un certain moment ndeti promesse au pesa ki a quand ça chaîne ennemi aucun c'est donc ennemi pour quand ça qui est ennemi mais na fongoli na ngango pour elobi na ngata moyembi moko alobaka abi mukolo nzambe na sata ba osolola nde bango ba osolola alors abosani nzamba solola kana sata pona job et voilà na lobi na ngana ndenga mabete ko pour nzambe solola de ana sata tunia lobi est-ce que moni mwana na nga job ça t'a pas répondre donc c'est que les solo ezala ebeta maka merci beaucoup kala mingité na ozongela penda chaîne na ndenge vandi Moseka officiel et puis na bakisi susule ki na e Moseka seka na Moseka seka wana ba omona penda Moseka donc ki Moseka na kati mais maman parce que Moseka ça na mo ba asana ba casquette belé oui c'est quoi kanga maza focaliser kana bangala alors que kuna de bomona ba couleur nyonso ya Moseka mais et ko salema comment déjà il y a liboso déjà maman ba production et yo mon lobi do kangela ki angoje mais après les sous ero fongoli ennemi o ye les sous na mususu est-ce que et cause possible maman et simba tout le monde a belle vie ça belle Candy Star ouais Candy Star tout le monde a peu belle artillerie et simba meilleur œuvre ya maman Moseka ezali meilleur œuvre na nyonso tu na sala ka bien linga na sala ka kwa net non sa su théâtre te ngata ba bengi ngai epa ya moto yo nde tolobaki ayebani te OK kuna wa pese makambu oui parce que ko sa kombo ya jeté mais tant que jouer kuna na yebi place eloko epesa te ngana jouera neti lobi o jouer alors moi na lo ba meilleur œuvre na ebiti mais elle me pose la moi ba préférence na yo que awana ko que nous tourner awana ko tourner te et belé neti vraiment ba 2 ans ngoyo na koma na ba préférence makasi ba préférence na makasi parce que na mokili so za ba discipline te et ya moi ndenge na koma pena ba préférence c'est-à-dire kuna penza na okende te pourquoi na yo mona mino na mona mutema te OK on comprend awa na kendete na yo mona mino na mona mutema très bien oui mais eza ba place musu na yebi pena ke note awa to koza na biso batu meto obongisa na okendi très bien na sens wana voilà na vie faut na ba discipline ya mabete mais maman Moseka aujourd'hui division oyo et comment corrégner entre vous les comédiens heureusement aussi et bimi pena de pas maman que moi ma préférence on est ah oui préférence ezali dans sens que eza batu mususu ayini oka pamba oyebi eloko sala eti très bien on comprend yebi sanga siko ngana yeka na ya komitika vie aka moko tozaka na vie moko vie ezaka moko en attendant zalati nde oza na kokufa na liboso kokufa mibale il faut za okufa bien et athée. Ezalate donc bakufa kambala moko baba une fois. Bible est déclaré que serpent nyamamabe. Mais pesi biso exemple kaka tous appris dans le cola. Voilà. Alors nandenga mabete quoi. Dans au monde la place où nous a bienvenue vraiment il faut que ça là vraiment beaucoup. Maman Moseka ka na logique on a question nanga na silsa ki amoté, j'allais juste kotuna. Aujourd'hui constat on a au salité que ba préférence na ba goût na moi ba bokabwani na moi rivalité o komi na théâtre ko le quand même ata na musique elle mon peut komi ndeti ko boma musala na bino oui e boma musala makasi e boma penda musala lo on a olinga ngoti batu ba mema préférence nanga na ndenge moko boyete préférence dans sens ni peut-être ba lo mamu c'est ka comprendre français ngoti préférence nanga ezake place o balingi ngate na okete mutu nyonso doza la bongo mukolo ba olakisa balingi nga na oya ponga na masonte on comprend dans sens wana très bien
Maman, moi, c'est quand on a mon cousse les lots. On a le rapport qui n'est. Mon cicaté, on a mon cousse, mais c'est quelque chose de bien. Est-ce que le lot est vraiment moi, c'est quand tel que n'est n'a pas que liba la comédie, patati patata, et ça l'a peu protégé. Que maman moi c'est qu'à azui baba evre nae à protéger ngo à orienter ngo pour lobby ou après lobby même à tiki et mosala alia kanasima ya ba evre ne wana. Et ça protéger ma case. Protéger ma case. Soko des années. OK. Ouais, ça c'est une bonne chose. C'est une bonne chose ça. Bah biloko ba tu belé bazalaka na yangote. Voilà, mesdames et messieurs, je suis avec maman Moseka comme c'est une actrice. Maman asala musala ne bien na mboka Kinshasa awa na zonga siko awa na nzela machine kuna top na télévision boti la biso extrait il y a maman Moseka sur scène et puis on se retrouve tout justement après pour tout le commenter film na biso suivant. Bonjour maman. Maman bonjour. Boni. Na des passages. Na otia wana à lever. Solo. Na zolinga na kita ndako. Mona ba mbouteillage yo ya bina kota tabo na mona. Boni maman. Cho bossa na mama ngoto na ngai. Nous maman na ngai. Hey! Nani akoti sio? Porte za polele. Yango koti. Toti azate bakangi ye. Toti nani? Ngai mama. Boni buzoba boyeko. Ozanga mona musala te mama. Pe na ba âge na obe bana misala ba âge no pe bazala soutien mama. Faut se respecter kati. Yo mona ngani na ngana lupango na osala ba vanti. Ngana ngana lupango na sala ba vanti. Yo yaka musala bi. Nani? Yo. Koya sani? Yo salaka. Yo ozanga na besoin ba mama na salaka. Papa, tikanga na peso. Ebi okosa na bdire sote. Bino bana mibala ki sase zaka nini yango. Eloko nini yango bo bino moko bo lobaka esila kate. Mama. Bagbanga mama no. Nga mama no obosani kana mwa musala mwana. Bega mwana musala. Yo mama no akokosa musala. Mama no akokosa musala. Mikolo babosala kate. Biloko yo salango ebiango. Mama no akokosa awa. Mama no soka dina bomo soka mfango ko sala awa. Ngaze mwana musala ko benga nga mama te. Ali bima Toti. Attaque. Mama, omoni lelo mokile lelo fo osambela. So samela nzambe te mabe makamusu fo bosa na ngona vie. To sa batuti. Ndana nga changer. Babe, yo peno te li babe o di envoûtement pena ko talo ka bo di envoûtement. Ko talo bo di babe, ko talo bo di bilakeli ya mabe. Nzambe merci. Alongola mwana na nzela na yo. Merci Seigneur pour alongola mwana na nzela no motayeli abate. OK? Motayeli abate. Etula nzombo otambolo mone sika ko Dieu za tubitela ko zongela kijengi nanga. Kijengi asa zwa maele. Moni kijengi azwa maele a réalité moto réalité tata réalité mwana réalité akoma na ina ba niveau mosusu odi na niveau na ete ta moto lokwa pauvre lokwa boye mama na kozwa mai pardon ngai na peso mai ngai yo mo Samaria nga moyuda nga no to senga na ka babiloko yo je mo Samaria nga moyuda to kana kate allez poust bima na lobi bima ko tikela nga di lobate e ko keneka na mo pepelo kwa molinga likaya. Voilà, merci, nous sommes de retour, mesdames et messieurs. Et là qui bongo extrait à filmer la bino, nakani sezali moko eba produit à Belle Vie Télévision. Batu belé, batu na kinga mais papa t'a dit pourquoi au kocha pe extrait à maman Dinana te pour maman Moseka pe à tournaka et pas maman Dinana. Ba question na botu na kate. Et ça ba question au bino boluka kocha batu na ba confusion. J'aime pas. Maman Dinana. Je parle très bien avec Maman Dinana. Na utilise à capé, extrait, il y a film et il y a Maman Dinana. Mais vous êtes sans ignorer que moi, je fais beaucoup plus la promotion de Maman Bellevue parce que je suis parmi Bapanzi Sango Oyo, Basalaka Marketing et Maman Bellevue. Maman Dinana, c'est ma maman. On se parle très bien. La salle a fait promotion. Awa et Sengi. Totia extrait, il y a un film Oyo. Maman Moseka po, tout le monde commenté en gros. Maman
Moseka d'abord sentiment nini oyo ozalaka na yango face à la caméra avant na kota vraiment na nzoto ya émission na nzoto ya extrait auto Tolanda. En fait ngaso naza sur scène vraiment namonaka nako mutu mususu nalata poso musala so na bimi nazongi ma bibi shit voilà mama bana impression par rapport ya extrait auto Totala. Naweka buzoba musika namonika musika voilà musika namona ki abimaki na mwa ba conseil ebele ya malamu et puis malgré côté na comique ezanga raté quoi wana identité et bolongwa te voilà voilà ça va. À part ça, mais au moins après, il y a quelque chose au moins critique et belé, puis moi commentaire et belé et pas. Oui, commentaire surtout c'est 100%, 99,9% malin. Ah ok, très bien. Mais le choix, on a la confiance de Belleville souvent dans ces films, parce que même Oyo, ambiance à tournage, comment dirais-je, ambiance à tournage Peso Kota Lelo, présentation, il y a acteur et Koti Lelo, nous avons vu encore la présence de maman Moseka. Isaka dit à quoi? Parce que Boutine Simba. Parce que alingaka yo mingi, parce que osalaka mosala ngo mingi ou bien o méritaka. En fait na méritaka. So yeza pona kolinga mingi, nde na rata ba film te. OK. So yeza pona sentiment, nde na rata raté. Très bien. So yeza la pona peut-être outa simba, nde na rata ba film te. Côté Belvez na ba sentiment te côté musala na ndenge nga selonga. Na mona ga yeso yeza musala ke no awa ya moskité. Ezo singa to chai tel chai mais yango te longola e bolingo ya yena ya moski. OK. Donc en dehors musala yena ya moski na e baza peut-être na bakati mo babetaka. On a pris par exemple neti ya Laba Marina Laba oui. Donc son ami vraiment mais Laba je crois ba film belé olobanini alinga Laba te mais son ami vraiment intime dedans. On comprend. Donc côté on a vraiment ngai obengi ngai te parce que casting ane sengi ngate aya ofute. OK. Soit chemo seka wanenga yebeli mo seka betaka jena ena oyekete. C'est Par rapport à votre travail, pensez-vous que cette maison Bella Production a Chabino à l'aise à permettre que bon ça la vraiment promotion et mon sala na bino ndenge ngobani? Ah oui, neti na part na nga za na l'aise so na se musa na ngesili. Très bien. Voilà, merci mesdames et messieurs. Nakani Sezaki, moi, entre parenthèses, par rapport à Makambo, il y a Maman Moseka sur la scène. Vous savez, objectif, il y a émission Oyo Ezalaki par rapport à affiche au Bacheli Bisoana. Nakani Sibomoni, affiche Oyo Bacheli Biso Nakati Katiwana. Eza affiche Oyo Bamama Nanga Bako se déplacer très bientôt. Pour la Oetali Mikili, il y a un poteau, na kozwa éclaircissement. En tout cas, nyonso oyo ekoleka kuna awa et pas ya maman Moseka. Toyeba ekosa le mandenge nini toyeba maintenant les comédiens de mon pays ba komi na fait vert, ba komi na ba ouverture moko boye toyeba spectacle wana ekosa le mandenge nini et qui sont les organisateurs, quand est-ce qu'ils vont se déplacer aussi pour ba kene na mboka ya bapa ya kuna na mboka ya Belgique bisika boni spectacle ekosalema. D'abord avant tout kota na oetali sujet il y a affiche au bino bozomona wana na kotika botala maman Moseka comment est-ce que asekisaka Moseka dans ce rôle dans ce nakata ponae na mosala oya salaka bien cette fois-ci azolobela biso kishimois suivons. Voilà, je pense que nanda kuyo po seki kande na seki tsaka do gu na degré mo boy donc ezala ki maman Moseka. Vous savez, il y a certaines personnes, on peut faire sa promotion, mais en soi, yé moko azana kati ya makambo na bazo salele promotion te. Mais contrairement, il y a maman Moseka baza pena na kati ya ben. Ça maman Moseka, ezala ki dit à quoi? À l'occasion ya nini? Bon, on les a filmé moko ya je crois
et pas ya Yves Lubamba et ça et Oumeli alors nous avons joué men donc va frapper donc Oumen siko donc na frappa donc na eko bima on dirait na za chinoise bilo mo na ko frapper na ndako na bouleka na osani inspiration qui chinois elinga de na peta elo quoi mais c'est grave ça hein? Et elle mon peu dans la yo mo so talibo et tchaka peut très à l'aise. Ah oui, attention Natala Bouna Koumisa Nzambe na ilo kwa chakati na. Voilà. Merci mesdames et messieurs, na yebsa kibino bien que tokocha moi extrait oyo pona oetali musala mama mama na biso Mose Kabazo qui ne kosala na mboka ya bapaya na Belgique et kozala le 20 juillet moi on na botama le 7 juillet juste 13 jours après nde événement wana spectacle wana ezali na mboka ya ta diogo sana nde na pangusia for de tezate pona za mafuta na sali na masque ezate quoi mwe make-up songa mona sona lobeli antena na lobela mais yebi que je m'attendais même pas mais sans vous flatter papier mozaka pembe pembe ko a pembe elote à part crayon na tina na moi miswa mais elote na pena mobile même pour de la pembe pe ochete na chiti ko batela ka age za avancer ma case mais ko batela menacer le bail bagata bibo maman et dérangeable un peu makambo ya ba age lorsqu'on vous parle ya ba age na bino za très avancé bon bato e dérangeable bango conscience na bango ba na ebité ob magwatre net oui po mutapesi age na ye yo ke oboya mpwani wani mama na yo ni parent na ete wani associé ovandi no ga boye bandi ko boya pwani pourquoi de ça la bato SN pwani po lelo nde toza bonga na lobango okokitsa age ti na ti okitsa matricité on comprend otuti donc na sens wana okopakola make-up na ntongo bimi moseka na bamoi boye moski donc yo moko pena omitali boye ocomprendre donc eza nango eya likambo ya conscience kokola eza ngolu kokola eza ngolu mpo so okei na bacimetière okuta babebe ya 4 ans une année 0 bana ba 20 ans 25 ans 30 ans 35 ans âge nyonso eza mais yo nzambe aotika na bomo okokataka yango pourquoi très bien neti nga nayokaka soni te mpe nakokataka age te ntango nakokata ya na bato natangi na bango eya na bandeko na nga banoko na nga baniese banefe balo babe mama aokata age poani aninga azonga mwa mokie te nga so oke na kasavubu eya na garçon moko boye aime kolise panza bato mosusu abi okomona ye boye nayebi ye oyo bapeti na biso baosuka na bambula tomona bango wana peti mpo na ye me na mama epa bato na mpe meme on s'en comprend na mama epa ya bato parce que moi ma fille est née à 27 ans moi na nga liboso donc ndo oza bokilo oui tokozwa mpe baneve baniese kalater ola donc nana muta na bota pe na mineur te na bota na âge na koli 20 ans déjà zo koli très bien ah oui siko yebisaka na okataka âge ti wapi na moninga moto 50 ato pesinga 60 naza ya kokula nga kuna baso pesinga 60 mais tango zo tala nga bo nzoto sava moi poso nzoto bien moi elongi bien koleka ba jeune soki apako et beleza la kaso boku ya mabango soki apakoli ba biloko wana te moyen ko donc c'est-à-dire nga na yo nga siko na bateli nga na mukolo mais na batela nzoto nanga nzoto eza emballage avant mutata la contenu emballage il faut rebatela mais yango te emballage comptaka te d'abord contenu tout que comptaka maman mais maman te yaya baboya mutu na emballage na kitoko mais orozala no emballage ya mabe contenu ba continuer ka kolia yo par exemple oroza na chips moko boye be eloko mo nguba moko boye otiango kana mwa sachet mwa 0,5 tango nga bota o minimiser mais tango lié au ça va nguba ngo mwa mungu akona ça va mais lo musu pena ba décorer ngo chebo baby si munoko ebe ya lokola mwasi mwasi musoko otale libanda bobi o penda goûter laisser molingo kende laisser botalobi mais mwasi penda yeyo très bien ouais au récit pe libala yonga na lobaka mwasi faut za prête
kozande pressé te moi so ba mateli mingi na beauté silaka ah oui moi so ya pandi mingi na beauté silaka excusez-moi le terme oui mais maman eza parmi ba conseil nga pe na pesaka on comprend moi so ba lié trop moi esili saka moi bo elengi moko boy moi qui bon moi si de silaka et silaka yango pe tozomona maman ba divorce eza ebele même na ba génération na biso mona moto abali 3 4 5 mois bozo ebate bakaboni pona nini parce que mobali donc ayeko comprendre mobali makamusu akoyo kozwa moi nyonso te moi nyonso za mangeable te moi so nyonso eloba papa na nga spirituel bi moi so akofongola ka makolo ne pas mobali nyonso aza caserne na ba démon ah oui comprendre pour moi si batikela ki semence oui naza na nga donner des leçons te mais na vie faut monter dans la discipline toza batu lobi boko mona pe mamo seka kuna misese komi pembe ba filmer parce que lingi mutu wana lakisi e bolingo très bien siko tambi no bolekisa ngo bo publier eza vie na e balakisa ya bino ina pasteur pe ba shika baba yondoro bo shike balakisa o basala na ba chambre pour dire que mutu na mutana ba sentiment nzoto yo ya na makambu nango yango ndete elongola ba discipline mo mutu azala nango toza ba roboté toza pe ba ange te toza batu na soutenir bêtise te mais botika ko publier ka baninga parce que obino bo sala ka so ba tala ngo ba forme diabolique bo sala kuna to lobaka o pe sala maka c'est plus grave mais maman c'est qu'avec la conscience que vous avez vous allez pe ba maman namoni pe ozalaka mingi na balisanga ya ba mama pe ebele et pas mama dina na kuna bokuta na kana ba mama ebele et pas ya ba mama Belleville pe bokuta na ba mama ebele au capi de la mode et pas ya mama Karine Pala kuna bokuta na ebele et pas ya ba Mimika Beya c'est ça aussi beaucoup tanaka boza moi ebele et pas ya ba maman Aziza d'ailleurs maman Aziza to sala kande to sola ki wana et pas ya ba Marina là-bas beaucoup tanaka ba maman ebele. Qu'est-ce que vous êtes en train de réfléchir pour faire taire tout ce qui se passe ya mabe na ba kombo na bino na ba image na bino oyo ou tu peux ko déplorer quelques biloko aw et ça non en coulisses non to bimisi yango te mais jusque là tozo sangana pena pona mambo yango parce que moi si à théâtre le lobo monati le lobo lobby a intel a bali et yé pas bali a bala te yé kokombele to yé kirei nanya tiela ki yé point na vie toi na course na mutu mais tango ya mutu beti beti la moninga comme maboko ko binisa goitre te po ato yini ya sa bali ya sa bongi ya tana yi ya likamba kai hos taya mutu sone koki yo anani kokanga ngo sepela ka bible zo ba sepela na likaba moninga po nzamba yeba na kopambola yo c'est ça très bien nde tozane loko tozo lingande yangwana ata toko tambola ka mopikolo wa ba memete mais mutu na mutu faut conscience na ye et ça là très bien que musalo faut to pesa ngo valeur so biso moko to s'imposer te ba o matela biso na zone tandis que toi basi lobi tozana ba bokilo ba na biso ba belle famille alors faut soigner lelo lobi ba bongisa lelo comprendre tout le monde n'est pas tout le monde tozana musala na mutu na objectif na ye très bien ah oui to ya ko sa musala et après c'est ça et après ya omoni de fois nga nazalaka liboso na yebisa ngabi yaya ye bandenga kolata a eza te vo sepeli si miso ya bato et après image etikali oui eza lamba scénique te eza na mutu mususu a ko bengo na téléphone kaka po amonaki elamba na dongo lata mais bolingwa te on comprend tika mutu alinga yo kana zambola mi linga lo wa Lazare ba olingo ah oui on comprend et c'est l'autre mais lelo oyo moi ba exigence eza sous-souté même na ba biema scénique na biso on s'en comprend moi epeto condamné bande ko ezate monde ekende bongo to sani le monde yango moni to sangani poto pesa ka musala ngo ya biso valeur to ko pesa ngo kaka mutu na mutu en éducation de base yango na bi ko ratake loko wana te éducation de base c'est très intense o to zokana ki mukolo ezalaka ba hypocrisie on se comprend on dit na mekano ko salo mais de base so ko zana mona makila obando mona ka tenga pene loko esimba te et alors David te David ba olinga bala tise bilamba po bunda na Goliath habité nga na boma lion na boma nkosi na lataka bilamba te en tout cas levez moi ça
On comprend. Ils ont l'éducation de base. Très bien. So zanango ata boling netinga nga na kola na ngati na ngaba biloko moko ba extravagance te. O piercing eza mabete na kokango te. Tatouage na kokango te na lobi te ba o ba sali on ba moins sérieux ou ba moins sérieux non. On comprend. Mais eza mabe lokola nga mama moseka na katiote tel que dans ma famille, je ne peux pas amener une femme qui a trop de piercing, qui a trop de tatouages. Donc, bon, moi, on est dans le monde. On a koli tata nangai fi pasteur personnel. Donc, bino wana na ochango. Oui. On s'en comprend. Liya kanatika lo lata te on a lo kolo na lata te. C'est pas dit que bato ba lata kande baza ba démon to ba na nezandenge na bango eza ma be. À sa façon. À sa façon na style ne yango wana. Siko biso to kola bongo na oya ko copier mona ki mukolo na njimite. Et simbate. Très bien. Alors yango wana to ba tango to oyaka na ba musalo to sangana théâtre za oba nzete biso za na scène ngo. C'est très bien. On s'en comprend. La ki sa mo éducation outi nango. Alors lelo basangisa biso so na nzungu moko to sala boni mutu na muta sala effort à défendre l'éducation à famille. Très bien. Même moi c'est que s'il faut regarder aussi actuellement ce sont la femme du théâtre ndé Moutouazali na top et c'est la même femme wana du théâtre au doza na top au azoto la culture sur le plan théâtral. Oui, oui. Les théâtres respectés, honorés. Mais des fois ça vous arrive aussi de se poser des questions nini otokoki kosala pour qu'on impose le respect na biso. Neti lelo tokomi ko imposer ba respect. Peut-être ba o baza ba ignorant titi lelo. Lelo penza il faut ko imposer respect. Na moyen nini parce que tout le monde a des fois na musala to sala lobi ezala ki trop mibali mais lelo zo mona lelo basi nde mutu ba matza théâtre en très bien ah oui la plupart eza basi oui. Mais lobi bino bato boza na kanwa na alors eza moko ya position oh lobi peut-être baza ko tia mwasi fois zaka na sima mobali mais lelo mo mwasi aleki liboso mais le respect na bino maman et ça peut respect toza ko imposer yango peu importe munde na uti ko lobeza ah oui na nde na loba peu importe mutu ko ko loba pona yo eza likambo éducation mais ce qui est vrai impose toi lelo basi ba impose ba s'imposer. Ata yo lingo pese respect yé moko mi pesa respect. Non mais chelio de la limite moi barrière. Mais yé moko azumi pesa respect comment lorsque on parle yamabe au moni pe moi sona na kati yamabe wana au moni te que moi sona pe na kati yamabe wana. Kasi pesa mebali. Wana mona ba démon conscient. Pona lelo. Soki yo moko lingo mi pesa valeur te. Ba o mono pe na kati yamabe wana. Peut-être balobi na règle nyos exception zalaka. Ouais. Très mais parmi exceptions basé délai peut-être yo bimi na salité na wana za bongo yo moko kolatsa baninga te so za salité na otikala na salité no kolatsa baninga ah oui voilà mais to sengaka biso nyonso to zala lolenge moko parce que sunga ba misu ba kende gauche ba misu droite te valeur à moi si on a zala so ba tindelinga publication à moi si na gangela non moto do tinde na bisa ko so tindo publier nzoto très bien makamususu o ba maman bazo sala o publier te so monika ser trina yewana ata ya deux à lokuta o bandi kopanza pona nga na lobi boyi ezala ya solo ezala lokuta trina mwasi boyebi te bato bakoki interpréter o a se masturber o a sali boye ana chéri chéri apesi ye confiance ntango tosololaka mobali moko ta yaka alobi omoni yo na opublier oso tosolola te jamais apesi bolingo apesi confiance ntango mosusu bakomi na étape ele mosusu ya bafamille bayebana ntango mosusu titre na koma bongo oyebi so ye mpe apanzelaki ye on comprend toza bato nazo soutenir Trina soit forte et à makambo et yaka et qui yango ndete elongola bonzambe. Mais aussi il y a certaines personnes qui disent que on a dakika juste mutu bakokana na ye mais za nango mama bato bakokana so mutu yo bakokana na Trina na yebisio ya yazalaka makasi wapi na nzoto ngwa kitoko nzoto a bien penza nzoto akotala eza ba nzoto mususu otali pena lati pantalon lobi Dieu créa tali pena forme bi o akesa BBL na nini mais akata ka forme o tiepe na
il faut éteindre la lumière. O chepe na ko. Depuis ozara, bi wana bino bobota mi. Tozara soko moni bo beti bo. Obi oye fanda ki na pantalon kitoko boye. Zabi wani, mais c'est très compliqué. Ce qui est ça trina te, ce qui est ça moto ba kokana na trina, ya yo za nzoto na bien kitoko. Très bien. Voilà, mais aujourd'hui aussi nous avons la ministre, il y a culture et art. Bon, nanga mon abino bon ça peut moi quelque chose comme le femme du théâtre pour aller voir cette femme. Pourquoi pas? Pour que Tikaba même mon abino. Oh oui oui. Très bien. Voilà, Tozongelango. Mesdames et messieurs, je vous avais dit tantôt, je vous disais tantôt que Awatoko Tabisika Boni Makambo Pene Zali le 20 juillet. Na moi, il y a Tadingala par Botama Ponga na Botama le 7 juillet, le 20 juillet, spectacle Moko et Kozalana. On appelle ça quoi? Maribel. Maribel Namboka ya Belgique Kuna et France. Yeah, sorry. Na France, Maribel eza na France kuna na moni na kati awa. Bozali moi ebele hein, bozali moi ebele na moni ba papa nanga Mokwata, na moni papa Tito, papa Tito, na moni Batasiala, na moni ya Sele Masasi, na moni kutukulu tunanga na mona ili susu te, na moni susu awa Lule mama ya bébé namoni yawa namoni la Donna, namoni Naomi, namoni Lufuankenda ouais Lufuankenda, namoni Marina Labalabos, namoni maman Moseka Yemei et puis namoni maman Nabiso et Bakata Vimbo. En tout cas c'est la culture congolaise. Comment il fait Bobo? Ouais, Bobo Hazard. Elonga Kala. On a comment on les a? Ambulance, voilà. Ambulance en tout cas Nzambe azoloku Nzambe donc azala nabino, c'est le Congo qui gagne. Ah ouais nous c'est le avons Congo vu, qui gagne. Bandeko Jérémy Bakendaki Basali, Bandeko Baké Bapresté Bazongi aujourd'hui deuxième groupe Ezo Kolinga et Mata entourage, je dis gloire à Dieu. Maman Mosekato betanano li solo ezandengeni. Yana lunga matata. Ozala lunga matata. To betanano li solo ya le 20 ezalindengeni. Ah oui, premièrement, on a fait Nzambe merci. Dès balobara toujours, Sero Ayimba Nzembo, le panier circule encore. Maman Josette qui fait je crois. Bao Bakendaki, le sang pour la petite Zaki, mais Baki wane Simba. Et puis tout le monde qui t'es bâti qui barre les colos. Barre les colos. Bravo les artistes. Est-ce que Bino Borosa plus que ça, c'est ça aussi le problème. Nous sala au bamba c'est on va au sala. Dès non le bas, muta toli azati. Donc ok tout ça musalo to yebi. Très bien. Ya moto ki ko sala. Merci na sule kauka na les kanisio azwaki. Donc yeka ka moto aza sima ya non, so na PC merci parce que déjà il deux azwaki ya o mema ba artiste parce que biso tozaki trop locaux. Trop locaux, oui. Il faut tout le banc. Oui, vous avez raison. Alors, lelo abimisi baninga wana, bakei, basali pe musala et simbi. Et talisi bazana posa na biso. Alors, ils ont bandeko musupe bana ba moyen koleka. Makanisa na bazali na ngoti. Très bien. Alors, sous les cas na idée azui, ya osala bongo, ya opesa biso, ya valoriser biso. Et pesi pe bandeko mususu ba on a ba moyen ngo. Très bien. Pour sala ngo pourquoi pas, ya ngo moni ba contacter pe biso. Va contacter Bino maison et zo produire Bino va contacter Bino à partir il y a poto à partir il y a poto baza pe na producteur na ba musu awa voilà EFA service voilà EFA service yango wana ba contacter ki biso nde to kutani to sololi to signer ba contrat na biso en tout cas ma solo ya kitoko mais OK non pour na poto te to ta no boulot par rapport maman Moseka Makamoze belé hein place to kotia global cap. Bon, signer un protocole d'accord. Déjà, vous avez plus de 5. Vous avez ébélé. Vous définir nature et contrat nabino. Et je pense par rapport à déplacement nabino. Ah oui. Oui. Bon, quand on mona kizenga zate, awa bobo azate, awa ida azate, buibui azate, kiodo azate. Quand on a le babongo comprendre ba kizengi, c'est-à-dire mito sala. Ça mito sala. Très bien. Natangi Gladys te na lobi aida. Aida ouais, pour batu il y a interprétation na intention il y a maté. Donc na lobi en bref kizengi azate. Po awa pe na kati tozana babizengi misato mine. Ya ba papa o pena ba bizengi ya bizengi.
mais awa batangi bango na bongo te par rapport donc awa ezali kibomoto donc ça. Mais est-ce que vous avez trouvé ça une belle occasion pour vous ya ko se déplacer tina mboka ya bapaya kuna ou bien vraiment maman Moseka avant bolongwa awa bo toucher ba cacher na bino? Normalement avant pena ko se déplacer eloko na maboko voilà ba tourner na bino kuna ça va vous prendre combien de temps et puis bo kende quand avant le 20 maman avant le 20 avant le 20 mais ils ont moins très compliqué avant le 20 date exacte parce que biso les photos bano ça là déjà promotion kasi promotion ngozo sala promotion ba o balinga mama Moseka balingaka na omilu Fouanké na Marina la Batito Jolas ba o balinga mbatasi ala et d'autres amis baye basomba babiye ba osomba poto ke sa musala to ke sekisa to ke kabole sengo ba mimika bongo batiki bar likolo ah oui ba Jérémie batiki bar likolo ah oui non, bah jouer qui est formidable. Tout le banine, cette fois-ci, théâtre est comique aux oies, goût, couleur, moussous. Ah oui, oui. Et c'est un bongo. Nous sommes pas moukolo. Nous sommes pas moukolo makasi. Et comment ça couleur moussous? Et puis, bah, apparemment, bah, Valère Ndé, il y a un comédien, c'est quoi de comment il est. Ah ouais, exactement que non, bah, l'oukel au visa, mais il y a mon foutu billet, producteur. Et puis, le colo, tiens pour toi. Tiens pour tiens pour toi. Tozalawana le 20. Le 20 juillet, biso Tozalawana. En tout cas, na Salankom. Comment on dit Maribel. Kasalo baninga ba presta ki donc kakawana en tout cas tokozala le 20 maman Moseka kozala Naomi Fouanké kozala wana mama Marina la ba akozala wana ba papa Tito ba kozala ba papa baza mukwata kutu kizengi ya kizengi donc ba kozala wana en tout cas et qu'on a quelque chose de bien ceux qui t'ont accompagné bah maman na biso na ba papa na biso na spectacle oyo et qu'on a elo quoi bien vous savez na lobaki dernièrement na émission na ngai lobby ezalaki muto théâtre babano tale na Sony babano la tie monoko batamaboke mais aujourd'hui na ebisu bino mais aujourd'hui c'est autre définition ezala elo quoi mais maman Moseka ah déjà na kiti mongongo poto sur la maman Moussous visa déjà si besoin qui ou bien besoin dans la démarche ok jouer le 20 juillet non mais j'ai battu billet to que jouer besoin déjà prêt pour nous kende to kende le 20 juillet ok c'est bon to que ça musana biso ya tadi les billets déjà c'est à combien je crois que l'on avant le 20 juillet. Parce que tu comme à Paris, le 20 n'est pas joué. Billet combien? Qui a billet? Toza 10. Hein? Les gens doivent faire comment pour nous habiller? Billet aux autres il y a spectacle, il y a droit d'entrée. Oui, il y a droit d'entrée. Mais il fallait préciser. Moi, je l'ai mis. Donc, billet, il y a 20 $, pardon, 20 €, 30 €, 50 €. Donc, Tobandi, billet, droit d'entrée. 20 €. Droit d'entrée, 20 €. 30 €. 30 €. Et puis, VIP, 50 €. 50 €. Voilà. Déjà, Batubakoki, Kozwango, na place. Ah, obetaka na site wana, mais expliquer bango. Obetaka wana banzo. Très bien, voilà. Maman Moseka, ce qui est là, par exemple, totali yo mingi na télévision. Au PC biso trop na télévision. Ya sikanini o bato bakoya komona awa na spectacle au le 20. Bo soke sili, c'est que nzamba ali soulte. Apesi biso don. O apesa biso ya moto okende. To sangisi. Ba force. Ba force wana. Angaye, teboya. Non, la répétition to sala. Non, nabi non. Biso mono to kufa na koseka. Biso moko ba to sama mbongo. Oto ke pesa bango. Koseka na koseka. Donc kuna nde na bise bino ba bombe de nerf faisala. Très bien. Mais pour bacha ande na landa qui na publicité. Mais maman Moseka nani voilà, merci mesdames et messieurs, nous sommes presque à la fin de notre émission. L'objectif c'est de vous donner
des informations sur Makambo Bamama Nabiso Baokendo Sala Namboka. Il y a France Kuna na salle Marubel. Voilà, Marubel, spectacle là, Babenyango, spectacle des Olympiques. Ok, et 2024. Ouverture, il y a porte Ezali à partir il y a 18h. Donc 18h juste ouverture et Salemi. Alors vente, il y a billets en ligne Ezali na 01 42 46 79 79. 01 42 46 79 79. Bongo soki obengi na numéro ana okozwa billet na ndenge esengeli ou soit na tshela bino adresse email oyo pe boko kota directement bokoti na site wana bosali makambo na ndenge elongo bani ba comédien na biso ba maman na biso o bozomona na affiche wana na ba papa na biso bakozala wana mokolo ya le 20 pona koya ko sepelisa bino na ndenge o bino bolingaka mingi. Maman Moseka batu ba comprendre nini pona mokolo mwa lelo par rapport à passage na. Ah oui, merci batu ba comprendre que mingi mingi eza lisolo ya spectacle oyo tozokende tozokekosa musala eza na salle Maribel oyo bandeko baprestaki biso mpe tozoya lokola kosalaka musala moko toyaka kokabola esengo. En tout cas eza koseka made in Congo. En tout cas bakongole bandeko na bino bazoya ndenge yatadi ya toyebisa biso apesi numéro je crois akwaafishe yango wana obeti wana osombi billet na yo vraiment babi ouverture ya porte ezali ba 18h tokozala wana bokomona bakter na bino baartiste na bino tokanga ba photo tokosolola et après ko prester toyebi ke tokozala longo. Merci na ebite soki na koki ko ouais nazoti que l'on a place pour na dédicace mais je pouvais pas passer l'histoire ya mafuta ya Maman Moseka. Oui, où nous en sommes. Oui, tozokoba des fois batu mingi bazomona peut-être nazoleka nango lisusu te pona nini na yango moko ekoma kosala nango publicité promotion nango voilà comme quand nde tolobaka masango tomelaka wana esalaka publicité kino lelo ndenge moko mpe biso tokoki kosala voilà Maman Moseka nde nayebisi bino âge avancé déjà yo moko mpe opakolaka même bamafuta wana. Oui, nga na elongi crème wana napakolaka na elongi na nzoto nasalela mafuta mosusu nzoto mafuta mosusu elongi na tiaka crème na nga na savon ya curcuma. Savon ya curcuma eza na $10 crème ya elongi eza na 20 pomade hémorroïde naza na témoignage moto auti ya États-Unis nayebi kazolanda nga kombo na ye Mama Général aza na États-Unis auti kotémoigne ndeko na ye balingaki basala ya opération parce que misuni bandaki kobima déjà. Alors ntango asengi pomade ana asombi yango pa Mama Jackie na Canada parce que Mama Jackie azalaki abasombi ebele. Alors asaki commande pa Mama Jackie atindeli ye ndeko ne asaleli yango. Donc azo pesa ba merci moko na mbongo mukie alors que elinga écouter bango na hôpital pomade nanga oyo yango na koyi kolakisa papa tadi yango oyo dawa mix eza kosunga papa pe mama ate moroïde yango eza ya ndenge nini il faut ba appliquer yango pour appliquer ba eza quoi suppositoire. Voilà koyi ko pakolonka libanda kotisi o ebimaki wana voilà crème ya elongi ezali savon ezali et puis crème ya vergeture. Crème nanga vergeture na yebi sarabino e wutaka province à Sidi Ubangi donc na Gemena bande kona biso bangaka mutu basale loko ata vergeture yango ya ndenge nini salela je crois na tindeli anima kwakala aza ko salela ngona no ani oko sala na vergeture 10 ans 20 ans 30 ans mais na yebisio pakola crème zala kimia au mona ndenge ezosila parce que vergeture ezaka misusu eza nango ya une semaine parce que tu ya mafuta moko boye misusu ya un mois musu ya kobota ko ya monene eza bato musu ba négligent na bango vergeture ya 30 ans ezali alors ya 30 ans ko espérer te na une semaine bala moko il faut soit temps et likambo a poso et ya douleur eza douleur te omeli kisi poesila et ya likambo ya kobongisa po malembe zala patiente ou patient au moment ndenge ekosila voilà
ntango nalekaka boye eza elongi oyo naza koya kolekisa mpo nateka biloko ya pamba te nateka biloko ya bien voilà eza kosunga bandeko ebele na filme mo totourneka na bela nakoti na lupango moko boye nakuti tantini moko mama moseka na olukonga abi na likambo nini en tout cas tala ayoka so nta matielanga elamba bindu te sili crème no eza bien il faut nasomba mosu pesanga numéro atinda bato bayaka osomba donc c'est que naoteka biloko ya bien mpo na boyi soki eza ya mabe na oke place mosu mama moseka lia mbongo te eya mosala bien ngai moko naza témoin vivante donc nga mo pe nasalela yango namona bien yango nayeli biso bandeko eza kosunga soki miso esungi te ya kosomba mama moseka oza jamais desi nde nayebisi bino age avancé te elongi yango oyo crème ya elongi eza elongi mafuta ya nzoto kosala na elongi te s'il vous plaît merci beaucoup voilà badédicace à mama moseka pa banani batuka basepelaka na mama moseka na bino azoya ti na oya osabo France ojoba wana nde nakoya koya kosala mosala onga nayebi yango wana nde tozoya kosala et voilà là je salue mon grand frère Jean-Luc Mukoko yaya o petit na yo tchana se ya Jean-Luc Mukoko oyo petit na yo tchana se et voilà na bosani te ba oyo nyonso balingaka nga yaza ko na Allemagne beaucoup vient nga beaucoup de kati de dedans petit na waza ko ya baza ebele o chaque béni les consolateurs ya consolaka na ende mitema voilà bino nyonso tu ba ebolingaka mama moseka en tout cas moyena bandotanga bino awa tellement bosé belé na bandana na natikana na ROP eza menacé bakombe bandi kokima en tout cas ba mama ya Château Rouge na France on est là biso ba mama ya bino baninga ya bino mangbele toza koya donc biso baninga ya bino mangbele tozo ya kosalisano tozo ya kokabolana koseka merci beaucoup bosomba nde babiye po biso tokoya kosekisa to ne loro mosute ndeka bandeko wana basaki mosala bango kitoko biso pe tozoya tosaka mosalango merci beaucoup voilà mesdames et messieurs nakanisi boki ku makas mama moseka rendez-vous à le 20 na France wana en tout cas bokinde ebele na bosani moso na bwaki ete dans un angam voilà là je salue mon ami de Kati balobi aigle jaguar autrement dit vegue masana ngai vegue masana ngai moni kenga zami donc nga trop mibali na evitaka basi po biso basi masana nga vegue. En tout cas, yayo yango wana. Merci Aigle Jaguar. Merci pour na ba conseil. En tout cas, ba conseil na yo ezo sunga ndeko na yo makasi. Voilà. Merci. Lobeko kalelo. Merci. Jackie Kabongo wetu mwasi ya batu ya ciseaux d'or. Balobi Jackie Kabongo wetu mwasi ya batu ya ciseaux d'or. Il est pesaka na France hein. Ba nyonso. Ah OK, c'est bon. ebele babi bazoya deja baozwa na bango hotel bazoya deja bazwa ba hotel baza koya mpona mama moseka te nalinga mara na sentir yango ka ntango afishe ebimi na comprendre ke naza aimé malgré te naza aimé samba pambolelanga bino merci beaucoup allez lobeko leka lelo merci beaucoup